vraiment ndeko babengi nga vraiment pour encourager nga bon vraiment surtout que féliciter nga pour humilité vraiment et puis patience et vraiment maîtrise par rapport à ndeko to sala ki na émission vraiment nzamba zoloku balobi no nini yo zana maîtrise par rapport aux zana maîtrise nini. Bon, bango moko vraiment tant balandi on va sentir vraiment que manquement ya respect bon vraiment biloko bela bimisaki ko traiter nga neti mtu azana Alzheimer azana paralysie bon vraiment bon ça moninga te sala nga pas cité parce que nazana maîtrise nango déjà bon nayebi que tango Nzambe ça a brisé yo vraiment et surtout que tant to bandaki émission na lobaki on bien que eza débatté mais ça vraiment causerie publique. Voilà. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tous enfants de Dieu bon mais na ko solo na ye na koyoka epe na kolanda émission ne mususu na comprendre que c'est un infiltré. Oh, c'est un loup malakata bergerie. Ah bon? Nandeni souci. Samba zoloku yemoko aye ko s'expose à s'exposer yemoko quoi. Infiltré. Ouais. C'est un infiltré. Et comme mise à kilo hein, quand même infiltré dans et puis bon vraiment c'est yemoko aye komitika quoi. Et na landi sur cette émission il y a prophète Mbuku na comprendre biloko belo abimisi wana si les docteurs na ko comprendre que vraiment c'est un infiltré. Eh. Docteur sont infiltrés. Oui, ils sont infiltrés. Infiltrés par nini? Bon. Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene. Papi gene tolo bela vie. Moi je suis parole. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beni ko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolo bela vie. Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est impérateur de Jaffa Koferi Finchman papi gene tolobela vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te papi gene tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami Papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gene moi c'est pas ton ami hein nazalaka moninga no te bi bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mogroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité.
Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente d'épargne de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Maman Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Maman Uniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela. Bienvenue chez Bonol Expertise et Conseil, votre partenaire privilégié à chaque étape de la vie de votre entreprise. Situé à Quincy-sous-Sénart, à seulement 20 mètres de la gare de Boussy-Saint-Antoine, notre cabinet accompagne les entrepreneurs dans leurs défis quotidiens, création au développement, jusqu'à la transmission de leur activité. Nos services couvrent tous les aspects essentiels de la gestion d'entreprise, la création d'entreprise, la comptabilité et la fiscalité, le juridique et le social, la gestion du patrimoine, le conseil et l'accompagnement, ainsi que l'audit. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable. Notre mission est claire, vous accompagner avec excellence, intégrité et collaboration et construire ensemble une réussite durable et sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui ou via notre site web bonolexpertise.fr. Retrouvez également le cabinet sur le site lespagesafrocaribe.com. Pensez par nous, pour nous, mais surtout avec vous. Topesi Binombo t'es partout, beaucoup disposé encore battant. Yakolanda Biso Boye à travers Tolo Bela Vie officielle. Merci Nabino Nyonso Bato Tozarana Bino. Binombo partage à émission. Awa na benga kabana nzambe nyonso tout ou nyonso ebiko za mwana nzambe. N'hésitez pas de nous contacter benga biso parce que toza ko organiser moi ba débat moi pour na nyonso les zaka lokumu nzambe parce que
mon peuple périt faute de connaissances. Connaissances sont trouvé, bon, tant que tout ça, bah, débat boyé, c'est vraiment important. Alors, là, on a un peu bino lisusu, frère Pascal, il y a un frère qui m'a dit pasteur wana, mais c'est au tel qu'il y a un don pena pastoral, mais il y a un frère Pascal. Frère Pascal, mbote na yo. Mbote Papigène, vraiment, c'est un grand plaisir, vraiment, qu'on a sur le plateau. Vraiment, Nzamba Zoloku. Tout le monde a dit ce soir. Tout le monde a dit Après débat. Nous avons quand même un retour sur le débat Bossalaki na docteur. Oui, Bandeko Babengingai, je salue en passant na Chambéry, la frontière suisse. Vraiment, Bandeko Babenginga, vraiment pour nous encourager. Bon, vraiment, surtout que féliciter pour la humilité, vraiment, puis patience, vraiment maîtrise. Par rapport à Ndeko Tosala qui n'a émission, vraiment Nzamba Zoloku. Balobi no nini yo zana maîtrise par rapport aux zana maîtrise nini. Bon, bango moko vraiment tant balandi on va sentir vraiment que manquement ya respect, bon vraiment biloko bela bimisa ki ko traiter ngane ti mutu azana Alzheimer, azana paralysie, bon vraiment bon. Ça va te sala nga pas cité parce que naza na maîtrise nango déjà bon nayebi que tango Nzambe ça a brisé yo vraiment et surtout que tango to bandaki émission na lobaki on bien que eza débatté mais ça vraiment causerie publique voilà pona to longola ego ezalaka na biso ke mutu nyonso azomona ke bongana gagné to ya gagné non yesu nda gagné yesu azwa lokumu yango non mais il pas traité qui en fait ndenge yo moko mona ki tonde bato balobi pona yo nalandaki en plusieurs fois vraiment bon a déplacer ba mo mingi mais bon ngana nzambi la maîtrise parce que bon nayebi ke bon tous enfants de Dieu bon mais na ko solo na ye na koyoka epe na kolanda émission mususu na comprendre que c'est un infiltré. Oh c'est un loup malakata bergerie. Ah bon nandeni susu Nzamba Zoloku ye moko aye ko s'expose aye à s'exposer ye moko quoi infiltré ouais. C'est un infiltré mais comme mise à kilo hein, quand même infiltré et puis bon vraiment c'est ye moko aye ko mitika quoi. Et na landi sur cette émission il y a prophète Mbuku na comprendre biloko belo abimisi wana si les docteurs na ko comprendre que vraiment c'est un infiltré. Docteurs sont infiltrés. Oui, ils sont infiltrés. Infiltrés par nini? Bon, tout ça on a été les lots. Je crois que tu vas prochainement. On s'est débat sur la dîme. C'est quoi yo? Pour nous, mais quand on sur le coup la biso rapidement, tu as au moins quelques minutes. On met quoi ça biso? Pour nous, dîme. Est-ce que ko zoa dîme? Ils ont malamu, tu ils ont ma biso, ils ont malamu. Pourquoi ça m'a bien pour qu'on a tiré le pénatant au loba et bongo. Tu vas comprendre biso. Merci Papigène na repé sangai maloba vraiment Nzamba Zoloku. Mais pour na banda na lina tout sambilana nous to pesa kolo mukili kolo émission to pesa ye le coup pour été yende à joavement le coup. Na kati ya émission na biso to sala. Éternel des armées Dieu tout puissant. Na songi si le coup me pas ina pour été aux alinzambe. Ba komina lobité. Quel est ce serviteur prudent, fidèle, que le maître a établi au milieu de son peuple pour leur apporter la nourriture au temps convenable. Yahweh to tiki moma oyo régné, tika ete nzambe yo enseigné biso, molimo mosantu yo enseigné biso, biso to zala effacer yo nde omona na kat nesika oyo. Bandeko nyonso bakolanda biso partout émission oyo et toucher mitema et transformer mitema. À toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Pour nato banda, ndeko nanga Papigène na lina imbanze mwa mukekaka. Na ko imba denze mwa mikekaka olia même pas 2 minutes. Papanga nae pai na yo. Koyebisa yo maloba motema nanga. Loyembo nanga. Emate pai na yo. Malasi kitoko pene na ngwende na yo
kokangelanga motema te naza na posa na yo kolo nanga ata na ntango pasi mbongo mpe minioko elikya na ngai yawe kobungisa te ata nalalaka na salon babenganga Salomo elikya na ngai yawe kobungisa te simbanga makasi nga nayika mpiko kino nga nalata motole na nkembo yo Saulu, yo Saulu, yo Saulu, yo Saulu, eloko nini nga Yesu na sali yo. Saulu tika konyokolonga, Saulu tika konyokolonga. Yo mo Kristo, yo mo Kristo, yo mo Kristo, yo mo Kristo, eloko nini nga Yesu na sali yo. Mo Kristo tika konyokolonga. Yo docteur, yo docteur, yo docteur, yo docteur, eloko nini nga Yesu na sali yo. Docteur tika konyo kolonga. Amen. Lelo tokolobela si la dîme. Frères et sœurs, partout et sikayo zali shalom, shalom. Zala attentive ya Rolanda biso po esika oyo. O tokolobela awa ezali eloko ezotia vraiment beaucoup de dérapages na kati ya bana nzambe ba serviteurs de Dieu. De reparler si la dîme. Est-ce que faut topé sa dîme? Topé sa dîme te. Est-ce que dîme est ali biblique? Toi ali biblique te. Dîme est biblique. Mais sauf que la dîme est sous une actualité te. Biso ba chrétien, biso ba nzambe, enfant de Dieu, né de nouveau. Dîme tokoyi ko pesa yango sous te ndenge ba pesa ki na tanga loi. Dîme oyo batu ba serviteur de Dieu mingi soi-disant ba betaka c'était. Il y a des vrais sika ba vrai ba ali ba faux pe ba ali mais ba faux ba za ebele ba leki ba vrai na mingi. Dîme oyo ba betaka c'était mingi ezali na Malachi 3:10. Wana vraiment de eza verset de base. Donc wana vraiment de côté wana vraiment ba vandeli mingi côté wana na Malachi 3:10. Mais ce qui to bandi yango moi na moi liboso to komona eloko nini Malachi alobi na biso na Malachi 3. Malachi 3 alobi na biso nini? Bible alobi na biso, un homme trompait-il Dieu? Point d'interrogation. Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Papi gen, photo e bake, ce qui la Bible, si kanyo sozo mouna, bakomi la nation. Yeba rezolo bila Israël. Rezolo bila Israël. Awa dimo bazolo ba awa, eza dim oyo peuple ape sakate. Bazolo ba dim oyo ba levi bazolo yango na maison du trésor. Soto moni na tout soto tangi maison du trésor, to komona yango na Néhémie chapitre 10 verset 37 à 38. To komona maison du trésor c'est quoi? Ce n'est pas l'église, c'est un dépôt. Dépôt ba comme ba provision nyos tout bazolo yango pona ezala nourriture ya sacrificateur na souverain sacrificateur. Voilà bazo reprocher peuple était mais bazo reprocher ba Lévi. Nena otako lo ba dernièrement tout sacrificateur est Lévi mais tout Lévi n'est pas sacrificateur. Sacrificateur Lévi o aza sacrificateur o aza kaka descendance na famille ya Aaron. Alors tokomona awa susu tangu pression eleki mingi si la dîme oyo ba ko pesa
dim ya ba Lévi ba passer nyoso ba kimi siko pa ya Abraham. Moni vana nyoso vague wana nyoso e kimi pa ya Abraham. Siko le ba komi pa ya Abraham sikoyo ba vandeli wana sikoyo. Soko mekika ko lobandeka non nga soka dim Abraham. Alors tant to beti dim Abraham ezalaki ba bitin to beti yango. Mais yoka siko dim Abraham ngo sika bango nyoso ba kimi vana nyoso ba kimi kote kuna. Bon mikolo pesi ba bandi ko sundula Abraham bazoya na roi ndenge docteur alobaki ke non nga soka dim ya roi. Oyo nani Paul apôtre Paul azolba na 1 Corinthiens to mona yango. Bon mais lelo lokwa to ke musika minité mais to ko beta kaka ba oyo nyosu oyo esika e fandisi penda esika pratique ya loi oyo bazoko appliquer na ta ya grâce. Biso église ba kotisi biso na loi. Alors Actes des Apôtres chapitre 15 verset 10 Bible obila bisoki elobina bisoni apôtre Paul azobeta c'était abi pourquoi tentez-vous donc Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug ni nos pères n'ont pu porter. Alors joug oyo apôtre Paul azoloba charge wana c'est la loi. Nakata dim wana nena oteko loba dernièrement dim ça fait partie ya loi sociale. Na Israël tozana 613 ordonnances ya loi. Ordonnance ba benga on ba décret. Omoni papi gen tozana constitution na biso. Constitution chaque commune, chaque département ils ont la constitution. Après chaque département ils appellent une organisation nango. Alors si ko bazo travailler selon la constitution mais en même temps baza ko s'organiser bango na kati ba département na bango. Alors au moins ba catastrophe mobo salami oza ki prévite na loi. Oza ki prévite na constitution to na programme na bango yango bazwa ka ba décret moko. O ba bengaka ba décret pour soutenir situation wana oza ki prévite ba débloquer mbongo na kesi. Oza ki prévite yango ba bengi ba dim wana ezaki na kati ya ba loi sociale wana. Donc parmi ba 613 ordonnances. Alors na Deutéronome 31 Nzamba zoloba Moïse azoloba ke azoloba na ba sacrificateur totanga yango vite fait. Deutéronome 31 Qu'est-ce que Moïse azoloba? Moïse azoloba il y a un mot très important awa. Donc azopé sa ordre que loi wana di commandement botia yango na kati ya arche. Wana na kati ezoloba siko na lié très saint. Et sika l'arche de l'Éternel ezalaki. Moïse azoloba verset 24 à Bible dit lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez, c'est l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez à côté des livres mettez à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Wana azolo bana di commandement na table di commandement azolo bana ba décret wana ba bengi ba 613 loi ba benga ba ordonnance o Moïse nzamba lobaki na asala ngo parce que peuple d'Israël tant ba bimi na Égypte bazalaki na désert na kata désert wana tant bazotambula bazalaki bakabwanaki na ba 70 70 stations, donc ba petit groupe. Alors chaque groupe ezaki na ba chef nango.
Alors, si comme peuple on attend babimi, si les 12 tribus, badou 11 wana nyoso, babima qui na babien na bango. Mais tribu à Lévi, babima qui n'est l'autre côté. Alors, na Israël, ba tribu nyoso na bazala qui na ba terrain na bango, ba sa babilanga, ba élevage, tout. Mais ba Lévi, bazala qui na héritage tenza babi héritage na bino ngai. Zomon yango alabaki na Moïse asala ba degré wana nyosu na ba dime za na kati wana pona ko subvenir na ba besoin ya ba Lévi ba pauvre ba veuve ba orphelin na ba étranger papigen. Zomon donc yango batu wana donc ba manai ko zwa donc ba étranger ba veuve ba orphelin ba zai ko futa dimité dime za ki pona ba besoin na bango. Na retourne moi question pour monsieur Covid. Tout la question. Question ngezali boye. C'est vrai que lelo lokola toza na obi ke na oyamba yo pena pona makambo yo sérieusement pour photo solo makambo bien. Donc pona yo biso ki dim au continuer ko yo biso ki dim eza mabe ba ça dit moto ko zo dimte. Dim ça fait partie il y a loi. Mais ça fait partie il y a loi mais loi socialité loi sociale pardon. Et ça ni loi morale et puis tant va passer rebelle te belé ba lobarake non au monique Abraham azalaki na loi te papi gen loi bandi banana jardin d'Éden banana jardin d'Éden tant Adam na Ève ba péchaki et là on est condamné à qui bango c'est la loi morale. Papi gen, même toi semble la rata qui na église té ayebi ki ko bomeza mabe. Loi morale eza na kata conscience ya mutu. Na Moïse ne ba yaki ko légaliser yango. Et comme c'est ko légal parce que loi oyo mutu loi ta on a ba légaliser yango té batu ba ko sala n'importe quoi. Zomolo. Donc nzambe le ko la pesa ki loi pas ya Moïse, pas ya Adam na Ève, pas Adam, Adam que ba fruit mi ba arbre mi ba le salia il y a connaissance du bien et du mal que toucher en côté c'est déjà la loi tant il y a touché qui en haut a koufi habitant yo ko toucher en haut tu vas mourir ko bazora dim c'est que ba respecter la Bible té to batanga la Bible bien té bon ba ki mara mingi na Abraham donc si ba comprendre que sacerdoce il y a Lévi dim ezaki sous la loi siko ba kimi na dim ya Abraham siko biso peto landi bango na dim Abraham ça dit que la sabora que dim musalo bosa les amabe oui ko la sabora que musalo bosa les amabe yango oyo nani docteur apesaki na Genèse chapitre 14 azu yango toujours dans verset 17. Verset de Genèse chapitre 14 verset 17. Bible au Minabsonine. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chevet, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin et du vin. Il était du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Papi gen awa na saki mo erreur mo tant la dîme de tout. Donc tant on le dit déjà dîme déjà 1/10. Donc ngata na baki dîme de tout donc après ça qui non après ça qui c'était bien à retirer qui 1/10 na e ou place wana na s'excuser dîme de tout. Oui, mais ça là qui bitin. Ça qui balobi bien Abraham définition Abraham il y a Melchisedec. Abraham appelle ça qui dit pas Melchisedec. Babi Melchisedec, c'est qui Melchisedec? Melchisedec azali sacrificateur
et roi. Azali roi et sacrificateur. Si quand Abraham a ne repère sa dîme pas il y a Melchisedec. Abraham Azanan. Parce que Ababengi Melchisedec comme sacrificateur de Dieu très haut. Et Yemora pe sacrificateur Azali pe roi. Non, peuple peut s'arrêter pas sacrificateur, pardon. Peuple peut s'arrêter pas sacrificateur. Peuple peut s'arrêter pas Lévi. Si que Lévi ne mutakendaka na dîme pas ya sacrificateur. Mais awa Abraham a joué casquette nani. Ya sacrificateur. Il y a Lévi pardon. Melchisedec sacrificateur. Mais Abraham Sougazanani. Nani appelle ça dîme pas ya sacrificateur. C'est Lévi. Ce n'est pas le peuple. Donc, Abraham a joué qui casquette, il y a sacrificateur. Dans la maison du trésor, peuple à la maison du trésor, c'est les Lévis qui a droit d'entrer dans les dans la maison du trésor. Vous n'avez pas pu gagner. Bible a tout autant awa. Donc, c'est-à-dire, même si on a dit Abraham, on se dit que Abraham a comme Lévi. Lévi et Melchisedec comme sacrificateur. Si vous prenez une question, est-ce que dim est malam ou est mabé? Dim est malam. Mais si vous bateau appelle ça, si vous soit dim, ndenge bazuela mololengo bazuela dim on est malam ou mabé. Bon, papi gain. Ce qui au lobby qui nazo joa dim Abraham. Donc Abraham a na casquette, on appelle ça qui a na casquette il y a Lévi. Bon, il a passé sur comme Lévi. Donc, on a Lévi physique, on a Lévi spirituel. Parce qu'il y a comme Lévi, pasteur comme Lévi, docteur comme Lévi, prophète comme Lévi. Donc, Lévi, il y a comme il est spirituel. Mais si on dit, mais si on repère ça, on dit spirituel. Parce qu'il y a comme Lévi. Alors, on a la bataille qu'on appelle ça bon, dim, si on pas y a Lévi. Bon, ce qui te suit, c'est que Melchisedec, balobi aza sacrificateur, en même temps azali roi. Nan appelle ça dim pas roi. Israël. On a tout le monde a jeunesse. Tout le monde a poto 6, poto kende mbang to 6 hein. Tout le monde a jeunesse. Avant même tout comme on a jeunesse. Totangina nous 1 Samuel chapitre 8 verset 12 à 15 parce que on a expliqué biso siko action oyo Abraham asalaki pour nous ça dimpa ya Melchisedec a on siko bazo expliquer yango 1 Samuel chapitre 8 chapitre 8 totangi verset 13 tokel on tina 15. Bible obi na biso awa na chapitre na verset 13 et obi na biso il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Tu sais qu'il y a 15 ans. Voilà bazo banane, bazo barou, bazo loba. Sikoyo parce que dans Israël, na ta Samuel, peuple là-bas qui que Samuel yo comme vieux to baye yo to lingi yo souté, to lingi roi. Samuel a consulté Nzambe, abi Seigneur. Tala ba peuple oyo balobi balingi nga souté balingi foti la bango roi. Ba bien bon. Do bango balingi roi, to lingi balingi roi. Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi l'Éternel qu'ils ont rejeté. Alors qu'on a rejeté, pesa bango roi au bango balingi. Mais tala siko nzamba yebi sa bango siko tant bino bondimi roi. Boye ba kamakamuni roi au salabino. Yango na uti kotanga. Siko alobini. Donc roi ce qui Israël bazui dim. Ba dim siko awa na ta un roi.
tant Melchisedec a zozwa casquette ya roi, c'est-à-dire roi azwaka dîme et sikaya peuple wana roi. Mais si le peuple ni bazolobla peuple d'Israël. Donc tant roi, tant peuple d'Israël aye ko pesa dîme na ye pa ya roi comment tu dîme wana pesi yango pa ya serviteur na ye Abraham. Abraham azozwa rôle ya Lévi pe azozwa rôle ya serviteur. Wana Abraham physique. Sikoyo Abraham spirituel. Passer yokomi Abraham okomi Lévi spirituel. Alors, yolobi que reçoit dîme ya roi. Tala ndenge ba pesi la dîme ya roi. Dîme ya roi ba pesi la ngoboy. Peuple d'Israël azui dîme na ye aye ko pesa yango epai ya roi. Roi kamati dîme apesi epai ya serviteur na ye. Donc Israël tant azo kende ko pesa peuple d'Israël tant azo kende ko pesa dîme bazo bimisa yango en dehors. Yesu ba bomaki en dehors du camp. Pas azaki crucifié, c'est notre dîme. Dîme bazo yango ba bimisa yango na libanda. Po ba kolo nango ba ya kozwa. Ba pauvre, ba veuve, ba levi ba ya kozwa. Kozomona. Dîme wana o bazo bimisa libanda bazo rejeter yango. Ba rejeter yango ba bimisa yango na libanda. Po ba kolo nango ba ya kozwa. Maintenant tant yo passer au commis sikoyo, au commis serviteur. Ok, Bible dit que biso nyonso en Christ, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu aussi. Tous enfants de Dieu en même temps serviteur de Dieu. Donc Israël a kamati di minaya bimission na libanda. Biso ba étranger, biso otozalaki privé de la gloire de Dieu. To lokoti di mango. Voilà tozomona Jean chapitre 1, to kenona verset 17. La parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, enfant du roi. Docteur Robert Mukoloana azena libungi. Libanda c'est parce que quand la Bible verset acte des apôtres chapitre 15 verset 10. Pourquoi tentez-vous donc Dieu en mettant sur le cou un joug ni nos pères n'ont pu porter? Papigen, moi nous avons âge ni 56 ans. Comment moi à 56 ans pèse ça qui a brique, il y a 50 kilos, et ça comme même. Jamais. C'est ça la dîme. C'est un joug. Oh, apôtre Paul a dit ni nos pères, bah quoi comme même un côté. Il y a un moment où ils sont, bah souka qui na désert, bah côté na nini, bah côté qui na kanate. Ok. À cause de la loi la dîme. Donc, tu virgule, tu pointé, n'a que tu continues mission oyo. Faut attendre biso lelo batuba consommer biso dans cas oyo, mais au comme ça bato balandi biso nini ba retenir nini émission oyo avant aussi ça. Na roye ça ba ki samutema. C'est vrai, ba lusi ba kotili biso na kata bergerie. Ba kimi na Abraham na dîme Abraham to landi ba nkuna. Siko ba bimi na Abraham ba komi na dîme roi. Si tu peux expliquer bien, dis-moi à roi. Tu as vu docteur a infiltré, pardon, quand tu m'as battu. Infiltration n'est pas côté. Infiltration est parce que normalement, causerie autosaki na normalement fallait ça 3 minutes mais il y a même biso na 45 minutes. Pendant qu'on répond au thé. Parce que ça causerie moi jamais causerie a dit mais le ban de soka côté a dit mais ce qu'on taillé débat a dit non et que les 3 minutes parce que on est incapable de repérer sa biso dim na taille grâce biso église tous soit dim tout peut sa dim miso enfant de Dieu. Oh roi na biso c'est le Seigneur Jésus-Christ tout peut sa dim pas nan nous sommes en même temps tous ça sacrificateurs. OK. Tous ça serviteur en même temps. Voilà. Tu peux ça dire pas nan. To comme na soka na bika no yamba yo car semaine autorosa na yo pesa tambote pa moto moko to mibale bolanda biso. Na pesi mbote mingi pa ya frère nanga Paris na kati ya Chambéry. Vraiment na équipe nous ça kuna vraiment tozo c'est la bino vraiment ndenge bolobaki ka kabo sala yango na kotinda pe numéro bolobaki na kotinda vraiment nzamba pambola bino vraiment frère Paris vraiment nzamba pambola bino na équipe nyonso bozakuna pe na pe simbo te mingi pa ya frère nanga Kelly na ville de Saint-Georges
na pesi pe mbote pa madame na ngai mami Amelia na bana vraiment nzambe apambola bino ba ndeko nyonso oyo vraiment batika na saine doctrine bandeko nyonso baza ba mourir à évangile oh Yesu akufelaki oh bazo demeurer toujours vraiment na saine doctrine vraiment nzambe apambola bino beaucoup ça kondimate soutenir musala nzambe pesa o nyonso nzambe bazo peso azo chayo na mutema pesa comme avec liberté ni contrainte ni tristesse ndenge te uti kotanga na Acte chapitre 15 verset 10. Que Dieu vous bénisse. Merci na Chris Ndonga là derrière la réalisation. Merci Nayo, merci à Mandeko Bolondibiso. Je crois que tu Tokoyamba encore frère Pascal Tokoyamba Lisusu pour tout cela. Je crois qu'il n'est pas ouvert toujours dans le débat. Hein? Vous avez toujours ouvert dans le débat. Hein? Si vous m'avez pour le débat, vous avez toujours ouvert dans le débat. Tokoyamba pour enseignement Monsieur Soupé, tout le monde voyez, boyé pour tout le monde cela. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Allez, bye bye. Ça va plat toujours vie tu as pleuré ça et 25 kilos tu de la vie toujours voilà tout ça na orphelinat tout tika biloko ozomona tout tika bana biso orphelin toujours tout le de la vie on a chose à vie à battre tout le de la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat Raba. Ça va secret, on va saucer le guitare, saucer la carte de guitare. De la vie toujours en forme. tout le mois 2000 tout osimika mikolo kozone mama mais mama mbote papa na ngai ngai naza ndeko Papigene nayaki mpe mpona sala mwa action ndenge ezalaka alors awa elekaka ndenge nini travaillaka ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo tozali na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni tokoki te
ndenge wana bazotanga mpe na bato abona Nanga moto motema leo tutisama yo ndenge wana. Siko bozwa bango bozwa bana ndenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana mais kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso siko badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezalaka bato bona soki ke nzambe akuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza tutaka motema kaka moto ata butu omonaka keloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bongo ka ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boyo opesa batravailleur nde tozomona façon ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe semo makasi. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola. Merci beaucoup. Merci. Parce que poto gagner ta mon que na pas maman na maman pour nous donner le voir. D'accord. Merci. Ah oui. Voilà, il dit il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe tiens moi tout pesa moi sukali moi lipa. Et moi tout me magi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge bosalaka moi ba difficulté bokutana nango pona en fait ngala za na l'association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to de la vie de Hollande biso pe ba Hollande biso partout batabité malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup na bino pe ko ya mabino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisango de na koma na sika bana oyo bazali bana basangi bapara na kutana na bango pona na posa pela sunga bango ezali azalite. Bana bazali awa bazali bana bauta boka leta. Nazala bango na balabala te bauta boka leta po bazala sécurité moko malamu pote soko lobi te ozwa na balibanda abana musisika bakuuta oyebi te ekosiba problème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune ayaka na bango bamusi bapolisier balakota bango na butu bamusi bapara balembi abana bafi kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama akwa na pambe na sali siko
nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda na nazalaki kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele soki baye pana to eza misio moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ya mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana soki opesinga mosala luka mpe place bayango kovanda na bana balokatere boye na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobandi alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atokande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti me bato ebele bakizaka na kati oyo tonawa bato ebele bakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo bakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omna de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui nabalisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo azalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96 oyo naza na bango nde bana babimaka bazobima bazokota badifficulté nini ezalaka oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato mosusu balanda biso bazala besoin mpe ta mosusu
ba meka kosunga alors tout sur la makasi omoni te baza bato mwana ozali na kati na ndako soki ovandisi kaka bo mayele te nini te akokoma nano tete kosalanga batanga difficulté sikoyo ezali koteya kotanga koko kotanga kolia oyo moto atushe motema na ye aye mpona mwasaki moko azosala tiki bazolia kasi ekole papa moko asa akufa pe na motema ya nzambe atushaki yango mama nazoloka kopesa yo te apesaki ngai arrete mama luka ata awa beba natangisa bana oyo nakoko naza na ekole sina mpe nazwa bana natangisa bango kosimba te kasi yo moko lokola aza mosala ya yo so otangisi bana wana na banzambe akotia maboko nde na pungu place moko ya ekole natotangisa bango sikoyo awa lopango nanga kasi ekole lopango nanga te naluwaka place wana baprofesseur po afutama baenseignant po afutama nde tikite na yango makasi kote wana nafuta ndako na affaire de mo naluka ke so baenseignant po bazwa ata na moke kote wana tuka papa episanga tikite moko makasi koleka po bana batangaka kaka nazali kote ya sia babimisinga mpona nini ngongo eza te moko mpe asali makasi alima nazwi kasi yo moko luka nde ya kofuta ndako bazotanga sandesi luka mbongo kofuta sandesi luka banseignant nde tikite makasi oyo nazala en tout cas merci maman moi tozwa yo mingi eza te merci vraiment nzambe apambola yo bandeko bozolanda biso batamite ya malamu je crois que bozali partout tolobela vi mosala na biso yango oyo moni toye sur place awa na orphelinat motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozosenga bato nyonso fo bazala nango bakongolesi tokomi na mitema oyo moni bana oyo nyonso omoni oyo bana na ye te bana oyo baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki kozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote nzambe apambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille na ngai balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe babanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bata diaspora oyo mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifikulte eza makasi bana na bino bandrete na bino bandeka bino baza na badifikulte soko nda bazosunga bango bosunga mpe mboka na bino elenge centre esalia bana oyo bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe tuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olengeni susi na ngai ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bana nasala mariage lokola nzambe akabulaki biso ngai na bino nzambe nasala miso nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato oyo bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino aza mwana kongo bakokalisa bino akolaka na centre sala akola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpona nzambe eza nasunganga batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bano po akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwamba na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tokosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu tala na bandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele na vie yango oyo donc
lipamboli baluka yango. Voilà. Bénédiction baluka yango bakwaza na bokote. Maman, merci beaucoup. C'est tout le aussi. Merci beaucoup, maman. Voilà, merci. Merci beaucoup, maman. Voilà, elle est venue. Merci beaucoup. Voilà, awa bazo sambela. Comme vous quoi. Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso. Ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni kambi prière. Yo komoro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui bisouté. Mogomelia. Ah les grandes ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein?
9 ans. Voilà, 9 ans. Ah, Bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bino bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Wa bobe to ya Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin pour tout ça kaka. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia hein? Ah, baza gentil bayamba bino bien. Oui. Vous avez très bien hein? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe hein? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina. Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe nini pona vina, websa nzambe nini? Websa nzambe na koma mutamunene nsho. Na banda po sungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe, jour koma mutu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba kokisa prière. Bobete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota na bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali liboso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.